Bonjour, bonjour, bonjour ma grande famille, bonjour encore une fois de plus. Napesi biso mbote na kombo na Yesu Masia. J'espère que tout a bien par la grâce du Seigneur. Biso pe sava nzambe azobatela. Vraiment toye bisusu lelo pour na partager, pour na solola, pour na kolobela bisusu ka ndenge ezalaka. Oyo Seigneur atie biso à cœur pour toye bana partager bisusu na mokolo ya lelo. Et na yango comme d'habitude, tobandaka toujours na losambo na solo na biso po totika yango na maboko ya Nzambe parce que oyo tozo partager eza ezo kota, ezo sauver ba ama batu, ezo sunga ba foyer, ezo sunga ba vie ya batu. Donc na yango il faut totiaka toujours Nzambe liboso na nyonso et après toya ko solola to pe ko développer masolo na biso. Merci tendre Père, merci éternel Dieu des armées. Yahweh pambola makomisa mozali nzambe kozana bomoi. Yahweh na pesio merci pour un moment oyo sali biso lisusu sangana bandeko na biso po toyeba na partager. Kolotika lokumukio masange les onge pai na batela Yesu masi ya moko na moko. Merci na bomo ya moko na moko oyo bateli. De recommander moment na biso na maboko no début jusqu'à la fin. Lobela biso assister biso. Yahweh tia maloba kati na biso. To bombi ba vidéo na biso pe Yahweh nzambe chaîne na biso na maboko na yo. Oyo nyonso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. J'espère que tout va bien. Dans ma famille, dans ma bota, biso pe sava, nzamba lola, azo continuer na ko battre la biso. Voilà sans plus tarder. Garde na lobaka na osenga na biso to s'abonner yo muto yemba liboso et ozui libaku ya kolanda vidéo oyo kotika boyete s'abonner vraiment pour l'amour de Dieu. En tout cas s'abonner et liker et partager vidéo, pourquoi pas commenter. Voilà pour na ba maman et toza pe na chaîne na groupe na biso ya Facebook, toza kuna na Facebook, toza na tolobela libala pe bizaleli ya mwasi ya malamu toza wana na Facebook soko beti yango okomona logo na biso ya jaune eza wana esika wapi tozokamba par la grâce de Dieu na lisanga ya ba mama na groupe WhatsApp. Vraiment nzambe apambola biso na bapambola biso et na biso pe bato oyo toye sika na pesi bino mbote et soyez le bienvenu. Nzamba pambola biso na oyo pe tozo continuer ko partager to pe ko liker ba vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà tolingi to solo la likamba bopeto lelo na yeli penza mingi penza bopeto ya nzoto. Bopeto ya nzoto ngana lobaka toujours mutu aza salite azaka toujours mutu oyo alombaka solo. Et là tozolobela ba maman et puis na ba papa. Tolobela mutu nyonso parce que nzoto ezalaka epa mwasi te. Donc cela veut dire mutu nyonso mwasi comme mobile aza mutu aza censé aza na bopeto na nzoto na ye parce que nzoto sans bopeto eza pasi. Mutu oyo aza salite aza mutu oyo abandobimisa solo. Akobimisa solo partout ozalovana na bato ozo comprendre osola na bato bazaka abo bazo bomba ozo sola na bato ta mususu munoko ne zo bimisa solo yo moko zo se rendre compte na ngote ke munoko ne eza na solo bato bazo kima yo ozo sola na bato bazo tielo ni mopanzi mwasi comme mobali ozana mobali na oto na mwasi na ozo sola muninga zo tia munoko mopanzi to pe longi mopanzi azo kimisa solo. Eza la vidéo mo awa na salaka na lobelaka bopeto na lobaka ngo tokokota pena na ba profondeur malembe tozokende tozokota tolobelaka tobandaka na suki ya mutu ti na seti na manzaka ti na makolo tolobelaka vraiment likambo ya bopeto to lolenge nini oyo mwasi akoki kozwa soin ya nzoto na ye lolenge nini oyo mutu akoki kozwa soin ya nzoto na ye. Eza na bato mususu esika azobimela soko tali oyoki mawa mingi mais ta mususu otali nzoto kaka apparaître mais soin ya mutu eza na nzoto eza pe esika oyo ye azowutela esika oyo ye alamukelaki esika oyo ye atelemelaki. Bopeto ya mwasi tolobi awa toza libala pe bopeto ya mwasi. Donc tant que tozolobela mwasi toyebi ke mwasi aza wana na place mwasi aza tokomona pe mobali. Donc tozolobela bopeto ya nzoto ya moto ya être humain ya mutu nyonso. Lelo pena mingi na ye kokota mingi kote pe ya ba mama na nga bandeko na nga basi na linga bino tellement mingi nzamba pambola bino. En tout cas na nina lobela bopeto na biso ko bana na suki tina se
toza bato oyo biso lelo ba mama mutu na biso po bamona yango polela tanenga naza na suki nanga maboko boye ekoma pasi donc fo bamona okomona kaka mwasi aza tout le temps mingi un peu mingi na batissage na baperruque et il y a de perruque oyo ezala kotie na o ozongi olongoli mais il y a de perruque oyo bato mosusu bazotia akole ye batie col et tout mosusu omona mpa aza na tresse na mutu na ye donc ozomona ezozwa bajour ebele ezozwa bamwa ebele to mpe basemaine ebele na kati wana ozomona ke mutu ezobota solo mutu ezobota solo ezosala babiloko na mutu solo ya mutu ezaka insupportable eza solo ya mutu eza solo ya monoko eza solo ya mapeka donc solo ya nzoto eza biloko moko eza insupportable soki oza na mutu akosupporte yango te eza pasi eza pasi donc eza biloko moko pene ezaka insupportable donc naye kolobela bopeto ya mwasi bopeto mwasi lolenge nini okoki kozwa soin ya nzoto na yo mwasi lolenge nini okoki kozwa soin ya nzoto no il faut ezala propre il faut place yo ozotambola osentir bon oleki mpenza bato batali yo te po peut-être bayoki osolo moko ya kopola non baoki sola bien donc solo moko boye oyo atire bato eza na basolo oyo atiraka bato ya mabe solo oyo atiraka bato mpe ya kitoko sikoyo yo fo ozala na solo ezo atire bato ya kitoko wana bato mpena baoyebi biso wow madame tu sens bon esalaka bien moko boye donc yo moko mpena osentir ke non osalaki quelque chose donc bato baosentir yo solo moko boye ya bien ya kitoko kobana na mutu ntango yo otie batissage na yo soit batresse babiloko oyo okoki kotia na mutu il faut oyebake na dele oyo fo nalongola yango mpo nasokola mutu nanga parce que biso basi mutu mpo ekota mai ezalaka mpe mwa pasi omona ezwa mwa pasi mpo mutu ekota mai mutu esozwa bajour basemaine kaka nde nauti koloba wana alors il faut koyeba ntango otie biloko na mutu eza babiloko mosusu ozango nango na mutu mais okoki mpe kosukola mutu so comprendre okoki mpe kosukola mutu yo moko attend que mutu oyebi que non nasali déjà tel jour mutu na ngeza salite il faut nasala nini nasukola mutu nanga ekozala bien nasukola mutu nange ekozala bien mama nanga combien de fois par semaine yo okotisaka tige coton na matoi na yo tige coton okotisaka yango na matoi no combien de fois oyebi ntango tosukolaka eza na bamai oyo ekotaka biso na kati na matoi mai ekotaka na kati na matoi bamai wana ntango ekotaka na kati ya matoi deja ezalaka deja na mwa bamafuta yango moko ebotaka ebimaka na kati ya matoi sikoyo soki mai wana ekoti esangani yango wana ekenda kosala babiloko babololo basalite ozomonake même temps mosusu oza na papa ya intimité ozoliesa papa bololo en tout cas ce n'est pas du tout bien eza na bato mosusu basima matoi na bango awa omona yango soki otali yango omona yango esali neti bapembe moko boye neti pota neti esa bapembe moko boye neti bapota banini eza manke ya kozanga kosokola yango ntango yo okotaka na douche kosokola yo omonaka kaka elongi na yo awa nde osokolila nzoto esili eza na baparti mosusu oyo yo negligaka olingaka kosokola te or c'est très important ntango yo ozokota na douche mama nanga fo ozala na linyuka na yo oza na linyuka na osima matoi na yo otie mpenza boye olekisi linyuka oniki ozwi temps eza ndenge oniki yango osali boolekisi bootiki non yango wana tolobaka mwasi asalaka 5 minutes 3 minutes na douche te ntango yo okoti na douche il faut s'assurer ke ozozwa temps na oyo osokola nde nzoto na yo kotiaka elikya na parfum te kotiaka elikya na eloko oyo oyebi teke oyo ekokomba so parfum kutu soki nzoto no ezolumba solo nzoto no eza très propre te ebakisa susolo ya bien te eloko mosusu peut-être tobosanaka yango wana ntango okoti na douche no ozwi linyuka na yo nga vraimen na préférera kosokola na nga na linyuka mpo namonaka ke antuka ezorasire nga kwa antuka nga nasepelaka nango donc ozwi linyuka na yo onikisima matoi po ata ozwa mafuta opakoli okozwa eloko moko bopakoli soki bakushe ya salite eza wana
ba couche et ça la salité na sima mato wana mo sima mato noir sima mato noir o mona ba couche a salité ça la ato pa kwa mafuta ko kauka tango e kauka koti susu na ba poma wana or eza il faut yo onika yango ozwi linyuka oniki na sima mato ina ozwa ta ya konika sima mato ina yo kingo etu oniki sima mato tango oniki sima mato ina yo ozwi citron ou soit on peut ça avant onika ou soit on peut ça après ça dépend ndenge yo moko kolingela ozwi citron na tango ozwi citron na yo boye tango ozwi citron na yo boye il faut okabola citron na yo en deux parties okaboli citron na yo en deux parties ozwi citron boye nde na kati boye lekisi elanga na sima matoi lekisa citron na sima matoi lekisa yango na kingo ya bato mosusu bazalaka bakingo noir surtout bato bazalaka bakingo mwambe biso kutu toza na biso bakingo kuku dendo ozotala bozomona yango mais eza na bato mosusu bazalaka bakingo mwambe kingo mwambe wana ekotaka basalite surtout soki epuis mingi bato ya kingo mwambe batokaka mpe mingi omona ya azotoka mingi surtout soki oza na periode ya bamoi omoni mpe azotoka mingi alors zwilinga oyo olekisi oniki citron parce que citron ezo éclaircir citron éclaircisaka donc ntango yo ozolekisa citron na nsima matoi wana ozolembisa bapo morte wana bapembepembe wana esalaka ozolongola yango ozoniki oniki na kingo donc wana sikoyo soki soit osalaki yango avant onika nde soki okoya kozwa linyuka osokoli na mai normal ou soit so osokolaki olekisi yango ndenge kaka yo moko okomonela epuis na kingo osali nini oniki osokoli yango malamu tokiti na se ya mapeka bamama basi mosusu bana solo ya mapeka ntina moya ya kilelo ozomonaki mwasi azolumba solo ya mapeka ozomona mwasi azolumba solo ya mapeka otali mwasi solo ya mapeka est-ce que solo ya mapeka pena ti lelo mwasi pende otelemi ozolumba solo ya mapeka est-ce que eza normal solo ya mapeka epuis eza na bato mosusu na sa mapeka na bango bazalaka na banoir yo oyebi otambolaka no na babras cassé okendaka nango ntango mosusu batraje olataka no mpe senge na kati ya bato mais omonaka egene te akotombola mpe liboko ye kuna azoloba or oyebi te na se wana biloko nini esi ezogene bato biloko mosusu yo moko ntango mosusu ezogene oto ozoyoka soni te mais bato baza penepene na yo bokokosupporte yango te donc il faut toujours konika kozwa linyuka nika zwa temps ya konika nika penza se ya mapeka no nalakisa awa ndenge akokata bapoala sa mapeka ozwi soit savon soki ozala na savon soit gel douche na yo otie okati bapoala sa mapeka no eloko esalaka banoir wana ezalaka ni bambuma oyo etikalaka wana na se ya mapeka après avoir ya yo korase parce que mbuma sa mapeka ezotoka mbuma wana chaleur wana ntango ezokauka ezokota emoni etikaka noir etikaka banoir na se ya mapeka alors noir wana il faut ça nini salelaka citron ou soit soki après avoir kosokola so osali citron te ozala na besoin osalela ta vaseline na yo kaka oyo vaseline na citron okoko ozwa ngo osangisi ofongoli vaseline na oboye soit okoko okabola yango ozwi ata na mwa bouchon moko mokie otie ata mwa demi-misapi otie ofini mwa jus ya citron osali yango mélange après kosokola ou bien après rasage na yo opakoli yango donc luka orazaka sek te korase sek eza ata ntango tobanda kokola tobanda omona so bangi bakato meme suki so bangi bakato kovo bakozwa savon bapoti oyo na motu bakati bapoti oyo savon na motu tomona yango ntango tozokola non bakopota yo savon na motu ako bazwi gilette bien big gilette wana kaka babandi korase omonaki ntango tobanda kovoli ndende wana ezongala pwani
po ekatami pena donc basuki nyonso ese lembi non eloko makasi eza wana te oyo ekozala makasi etelemi boye eza nzoto eza po eza nzoto ntango bapoile wana ya makasi etelemi boye nde okomona obandi kokwanta ezosala mokosi obandi kokwana nde esala bambuma wana suka nango eza nini banoire na sa mapeka yo olataka simple olataka soki lidoni olataka soki braka si otambolaka nango ozotombola loboko kaka na miso ya bato kaka ozoyeba te oyo nini bato baomona oyo nini eza na kati nango. Après qu'on rase wana, tia savon. Avant de raser, pardon. Tia soit savon na yo, soit gel douche na o type na yo moko. Donc yo motan mozo simba, mozo sentir que elembi penza. Elembi penza ale kata rase ba kwa na yo. Tango silisi wana, ozui citron na vaseline na yo. O mélanger yango, o pakoli. Donc o sala ngo donc semaine wana ko kata wana, ata semaine wana ozo sala oti moko sentir que non papa le komi na moko bota otiki tindenge le koya ko poussa na moke okati lisusu o continuer lisusu même chose kozo soya nzoto na eza sacrifice bablo ba mususu to mususu ko néglige o mona musala metango kina miso abado ezala soni makasi tozo soya na biso makasi soit soya nzoto na yo na se ya tolo na yo na se ya poitrine na yo même chose parce que ça na basi mususu na se ya tolo na yo omona esala bapota esalaka bapota omona esali bapota kwanzaka mingi bapota chaleur wana tolo ndenge ezali na se wana bapota banini esali ye même chose tous les jours okuta eza eloko moko eza kwa cure donc tous les jours tango sisi ko sokola donc avant kutu no zo sokola faut konika parce que obi eloko oyo la partie eza ba noir wana ba biloko esala ba biloko wana ato osala la vaseline ato osala la citron mais soki oniki yango te eza donc eza bien te quoi eza passe donc cela veut dire tango yo koti na douche zo ta konika na se atolo na yo nika yango pena lolenge senge tango zo silisa il faut ko bien ko sécher yango kotika yango na se wana na mai te parce que tango yo kobima otamboli mutoki ekokita tango mutoki ezokita na mai wana na mutoki wana chaleur wana yango esalaka solo omona tango mosusu yo moko so remarka yango ke soki ovandi bien tango otambolaka oyo olongoli bilamba na yo ozosentir se ya tolo na yo mwa solo moko boye c'est parce que onikaka te c'est parce que otikaka mai wana na se ya ntango oti kosokola e oseche yango lolenge esengeli te bangusa bien ntango osisi kosokola soit vaseline na yo na citron ndenge kaka nalobi ya sala mapeka ozwi yango opakoli na se ya tolo na yo tango yo pakoli wana da okotambola okozonga okomona ba noir wana ekozala lisusu te okomona ba solo wana ekozala lisusu te okomona da biloko wana ekozala lisusu te donc ba solo to ba nini wana nyonso ekozala lisusu te eza na basi mosusu mutolo na bango elumba solo surtout soki oza na forme ya mutolo oyo ekota omona ke mutolo ya mwasi wana elumbaka solo salelaka tige coton il faut faire attention na manzaka surtout soki oza moto oza na manzaka milai ou soit oza na manzaka ya koplake ya kotia wana ntango ozosokola nani mutolo na yo faut faire attention osala yango très attention le mieux ezalaka après avoir kosokola ou bien avant osokola ozwi tige coton na yo soki ozata na nini oyo alcool apembe alcool dénaturé otie boye na tige coton na yo otie otrempe yango na alcool ozolongola basalite malembe na mutolo na yo moko soki otelemi na miroir ozomitala ozomonaki mutolo na yo eza solo eza salite eza na banoir moko boye po ani osukolaka yango te okotaka douche obosanaka ke fozwa linyuka onika mutolo yo oyebaka te obosanaka ale zwa oyo tige coton kotisa yango soit na mai ezaka obligatoire te ezala
nini on a alcool. Il y a alcool on a comme ceux qui ont salité ma casse. Au moins moi si nous tolo na be nos hôtels là bozo mon epoti ba couche moko a pembe ya noir plutôt. Il y a salité. Zoati jkoto vandela ngo malembe longola ba salité wana longola ba salité na mutolo na yo. Longola ba salité et c'est très important. To yesu ko na ba génie. Toye siko na ba genou et ça basi musu ba genou noir ozo mona genou na epena soki alati soit eloko ya mokuse bato bongo pe omona pa linga pe kolata biloko ya mikusi awa donc eloko genou na o noir et ça ozo mona neti makasi moko boyo ozo tala ngo yaya atokenda koluka nzambe na bangomba mais ntango ozongi zwa temps ya kozwa nzoto kozwa bopeto na nzoto na po nzambe aza mpe nzambe asalite te nzambe asalite te ntango oluka efo oyeba mpe efo ozala bopeto voilà donc cela veut dire linyuka konika omoni place ya banoir oyo ntango okoti douche mama si s'agit ya kovandela ngo na ebonga ya kovandela ngo na baignoire ya kovandela ngo soki wa zoelanga linyuka tondisa savon to mpe jet douche na osokola zwa temps ya konika epuis bamama fo toyeba kosala bagomage semaine prochaine oya na oyo olakisa banini ya bagomage oyo tokoki kosalaka gomage eza bien gomage ntango ozosala ezolembisaka bapeau morte ezokota donc ozomonaka nzoto nde wana ozala toujours bien donc mutu soki yo moko mwasi soki yo moko ozwi déjà habitude wana ata par mois ya kosala gomage même 2 fois par mois c'est très bien na yo olakisa bagomage semaine prochaine ozwi linyuka oniki nika penza zwa temps ya konika ntango oniki wana ntango osilisi donc vaseline na citron eza toujours ninga na yo po peut-être na ba astuce ya kolongola ba noir wana oza na besoin ya curcuma yango na asi biso so toyebi curcuma ozwa curcuma na yo ozwi lenido ozwi curcuma boye ata 2 cuillères à soupe ozwi 2 cuillères à soupe ozwi lenido en poudre ozwi lenido otie ozwi miel otie okoko bakisa mpe lisusu citron osali mélange wana oniki ozosala gommage ya bagenu na bisika oyo oyebiki oza na banoir wana na bagenu na bapoudre na baawa baplace osusu bato fe ezaka noir ozomona pena noir soki atie bo ata tie bo ozomona noir ozwi curcuma na citron na miel na lenido sangiselanga mélange wana sala gommage wana awa nyonso et surtout esika eza plus important oyo lelo ezoboma basi ebele bana problème wana entre mibende na entre jambe ozomona ke mwasi entre jambe mwindu wana ezaka likamba konika mama yokanisi soki okiluka astuce osaleli astuce mais onikaka te parce que eza na place ebe banéglige na place wana anikaka te omona mpena entre jambe na ntango yo azosokola ebika elongi aniki asokoli asopi mai apo lelo obi entre jambe nange eza noir onikaka te entre jambe fo konika yango linyuka toujours nika zwa temps konika parce que ntango ozonika ozolongola bapeau noir wana bapeau morte wana ozolongola yango okoya kosala ba astuce na yo soit gommage na yo ozomona ke ekozwa o temps mingi te mosusu opesa ya astuce osalela boye nasalelaki ozwi temps ezolongwa nango te changement eza te estce onikaka parce que soki ozonika déjà ntango ozosokola wana ozonika déjà place wana donc cela veut dire que ozoélimine déjà biloko mosusu ntango yo oya koaplike nini oyo vaseline na soit na citron ou bien kosala gommage na yo ozomona ke ezolongola ezonettoye lisusu ezosala susu bien mais ntango yo onikaka te ezopesa mosala ezobakisama bakushe wana ezobakisama ezobakisama mpo nini onikaka te entre jambe frontiment yango mwasi fo na habitude olata cycliste so oyebi kozala mingi na frontiment ya makolo na yo mama lataka cycliste ata oza na ndako
à moins que vous avez un climat moko eza nango malili parce que climat malili soki affrontement ezali obanotoka penza te mais soki oyebi ke obimaka ozotambola obi oza na ndako chaleur eza makasi oza moto ozalaka na affrontement na katikati ya mipende na yo donc cela veut dire yo na cycliste boza bamaster donc cycliste okoki kokosanaka cycliste te ato ni aéroniki osali ba gommage na yo o appliquer vaseline na citron ale aux yeux osali nini olati cycliste cycliste ezo protéger ezo longola ezo sala ke ba noir wana affrontement wana ezala makasi te pona ko éviter ba noir wana mwasi eza bopeto mwasi eza bopeto mwasi soko oza bopeto te eza pasi parce que avant no mobala ya yo moko bandomi yo ka solo yo moko ozo ko se sentir mabe yo moko ozo yeba ke awa pene sika oyo pena ya pas moyen et puis eloko mosusu eza likambo ya elongi ntango osokolaka elongi na yo fo toyebaka lolenge nini ya kopangwisa elongi après avoir kosokola elongi bapangwisaka yango te ozwi serviette na yo ozali obi ozosala ozopangwisa elongi non elongi badodaka ntango opangwisi elongi na yo tozala baserviette na yo uniquement elongi komélange te oyo opangwisaka nzoto na yo ozopangwisa soki ndenge nini ozwi yango ti elongi fo kobatela yango elongi fo kobatela yango surtout soki bozosalela serviette moko na papa donc yo fo ozala na oyo yo soit moko bosalelaka bino mibale juste mpona elongi